Shalom, shalom, Nzamba pambola biso. Pambola bazolanda biso. Mbisi pona arrêter. Nde tolobaka eza biloko esami na maboko ya bana bato. Nde moko technique ezosala biso mabe. Mais nkolo aza na biso, aza na yo. Satani ngalinga te liloba na Nzambe ekoteyama. Yango wana avant tout tokobondela esiko zape bondela comme d'habitude tobondelaka totika momo na maboko na Nzambe. Nzambe aza na biso de début jusqu'à la fin. Seigneur te pesi merci pour za malamu to pambolio to tiki moma ona maboko na yo molimo mon santo kamba biso de début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya moyini ya monde ténèbres za la musika na biso na kombo na Yesu. Plein nos ennemis à la musique au nom de Jésus. Amen. Nzamba pambola bien aimé partager message pour la bande comme sous oyo ba éviter que si to bandi na bande comme sous aussi ba mikota ki mais ba bimi parce que to ebina so to ebiso moko ndeni ni diable azobunsa musana Nzambe de diable bunsa musana Nzambe yo partager message eza pour na lokumu na Nzambe. Ce qui au monito na difficulté oyoka biso ubelika moko sali bomoka mboka signe parce que lelo technique eza mwa mobulu mais Nzambe azosunga biso. Nzamba kanisela yo lola efuta yo bien aimé kati na kolo na yoto ceux qui bozo kanga bien ceux qui bozo ka biso bien bosali biso signe tozo ka bien et za lipamboli mingi bomoka mboka zana ko bongisa ceux qui bozo ka bien te. Nzamba pambola tooti na séminaire na biso ya munene séminaire moko kitoko mingi na bomoka mboka musique na moneti musique ezobeta bato bayoka ngate na kanisa bayoka musique faut kokata peut-être musique kolongola musique c'est bon ceux qui boyoki nga bien bosali biso signe to sa atene to sala mko wana na zolo babozo kangate. Vraiment, kola pambola bino akanisela bino. Partager message. C'est bon qui bien bosali ya bokomi ata c'est bon. Poto yeba ke bozoyoka. Ouais, c'est bon déjà. OK, c'est bon. Nzamba pambola yo mtolandi ozolanda. Lola efuta yo, lola emona yo, kola kanisela yo. Bien aimé kati na nkolo ya solo émission na biso e bandi tolinga mingi Jésus-Christ notre médecin. Émission na biso kitoko tolinga ka mingi otoyoka ka pe tolinga kolanda. O ezosunga mitema ya batu ebele. Ezosunga mitema ya batu ebele, milimo ya batu ebele, bana Nzambe ebele bazo pambolama. Bien aimé kati na nkolo na lingi na talisa eloko moko eza très important. Na mukola lelo eza mukola bénédiction pour na yo eza mukola grâce pour na yo nazo pambola Nzambe pour na séminaire na biso elekaki vraiment kitoko makasi batu bayaki bakumisaki Nzambe tokumisaki na bango Nzambe ensemble bana Nzambe bapambola maki eke to yokaki maloba na Nzambe to binaki to pambolaki vraiment Nzambe na oyo Nzambe asalaki. Nzamba asalaki makama minene oyo ba délivrance batu bazukimia comme ba papa pe ba mama batu ba pambolami ezaki vraiment kitoko. Nzamba pambola bandeko nyonso ba soutenaki biso na musala oyo. Nzamba pambola bandeko nyonso oyo ba soutenir na séminaire oyo na ba prière na bango na ba conseil na ba don na bango. Nzambe akanisela bino. Nzambe apambola ba femme engagée. Nzamba pambola bana mepsa. Nzamba pambola vraiment mutu nyonso oyo a bayembi na biso pe souhaite. Nzamba pambola mutu nyonso oyo a participaki pe mutu nyonso oyo a soutenaki musala oyo. Vraiment Nzamba akanisela bino. Bien metango na biso pusani tozimwa retande tolobi bolimbisi mwa moke bolimbisa biso pona retard mwa moke oyo lelo na ena sous-thème nanga lisusu thème nanga na ko partager lelo ezali les ennemis des miracles. Pona nini ennemi ya miracle yango tokoyekola ba bien-aimé na biso yango toyekola lelo na lingi na telisa pona séminaire ndenge séminaire elekaki na lingi yo comprendre que
oza déjà na miracle. Ata tango maloba na nzambe ezoko bima na nzana mosai na nzambe o recevoir ango ondimi yango oza déjà na miracle moko boye ke salama na kati na vie na yo. Tango mosai na nzambe pazo te ya apesi yo a sakoli po na yo ba promesse na nzambe même o eza na kati na Bible ozoko zela yango oza déjà na miracle moko il faut kozela yango. Bien aimé, maloba na nzambe nyonso eza miracle. Nzambe ye moko aza miracle. Nzambe ye moko aza bolingo. Ye moko nzambe aza tellement miracle. Tala se tobi totala tango alobi ke mutu a vivre éternel, a vivre libela. Et c'est déjà miracle. Parole nyonso ya nzambe eza miracle. Tango nzambe azokoloba alobi pona nature mai ebima mai ebimi. Nzambe alobi lisusu pona zamba zamba ebima zamba ebimi. Alobi ke na kati na zamba ba nyama ekota ba animal ekoti na kati na mai bambisi ekota bambisi ekomi bambisi ya midai na midai. Donc parole de Dieu yemoko nanu liloba na nzambe eza miracle. Voilà pourquoi tango biso tozoka maloba na nzambe yeba ke yo oza déjà na miracle moko ekokokisama na vie na yo. Parce que maloba na nzambe eza miracle na sima na liloba na nzambe tango zoko yoka miracle moko ezali wana. Parce que Dieu lui-même aza miracle, maloba na ye eza miracle. Voilà pourquoi tokoyekola tozoyekola nde nalobaki les ennemis des miracles. Il y a trois sortes. On a partagé le long de noté comme des petits de notre capona. Là, c'est se souvenir les sous-sous. Il y a trois choses où ils ont empêché biso tout le monde un miracle de Dieu. Trois choses on a partagé en gros. Où ils ont empêché bana nzambe, bamona miracle na nzambe, bamona loboko na nzambe. Likamba liboso na kolobeza nini ezali mutu ye moko. Mutu ye moko na sens nini ezali mutu ye moko soki ayoki maloba na nzambe mais a douté. Et loko wana doute kati na moto esala ke moto amona loboko na nzambe te. Tango nyonso mutu azolinga mona loboko na nzambe soki yo lingo mona loboko na nzambe okoki ko douter te na maloba na nzambe. Parce que maloba na nzambe ndenge tozomona kati na Biblia eza miracle. Maloba na nzambe eza miracle eza pe lobiko. Donc soki oniko yebake omona loboko na nzambe okoki ko douter na maloba na nzambe te. Alors dans lobby, il y a trois choses au tokoye kola et loko liboso na lobby l'homme donc mutu ye moko à cause y a doute na ye et koki ko empêcher mutu à vivre un miracle na nzambe. Bien aimé nzamba pambola biso apambola biso toza na mukanda na Jacques chapitre 1 verset 5 à 8. Tomona ke ndenge nzambe azotalisa biso. Tomona ke ndenge nzambe azotelisa biso ndenge tokoki ko douter te. Parce que tant yozo douter na maloba na nzambe, moi omona bikamwa ezate. Tant yozo na kondima te na maloba na nzambe, moi omona bikamwa ezate. Yango na yo il faut ondima parce que maloba na nzambe eza miracle. Ndi na lobi ke nzamba créaki nyonso nature ba makambo nyonso tozomona a créé qui on a liloba na ye. Alors liloba na nzambe eza miracle. Bible lobi boye. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et l'autre.
que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Cet homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien aimé, awa nzamba zotali sabiso que tokoki ko douter te. Tangu yo ozangi sagesse, ozangi nini, eloko nyonso ozangi yango senga ngo pa na Nzambe. Ozangi kimia senge pa na Nzambe. Ozangi mbongo senge pa na Nzambe. Ozangi esengo senge pa na Nzambe. Senga nyonso pa na Nzambe sans douter. A tozo komona ni, a tozo komona ke mutu moko oyo azalaki ko douter eza lokwa mutu oyo awuti par exemple na séminaire, neto oti na séminaire Nzamba sali. Tozaki na bato bazaki ba moni loboko na Nzambe manifestation Saint-Esprit. Sikoyo Bible zote seke siko zo ko douter donc faut ne zo kende boy. OK gauche, OK droite. Eni koloba. Par exemple, mutu azaki na séminaire, to mutu ayoki maloba na Nzambe, amoni pe loboko na Nzambe, a vivre pe miracle na Nzambe. Ba pesi prophétie, ayoki parole na Nzambe kete Nzamba ko salela yo, andimi. Andimi na ye. Aboite. Tango azana kati église azondima. Mais tango abimi kaka libanda. A comme la doute, est-ce que nga penza Nzamba ko sala penza nga na zondima te? Oko soko zondima te et ni koloba, soko zana doute, ozondima te et ni koloba et il y a des choses oyo Nzamba ko sala na o Nzamba ko sala te. Siko mutu oyo a imaginer te que a cause quelque chose de pas dans Nzambe. Tango bateyo liloba ondimi, on leli. Touti na séminaire na biso ya munene a bala Nzambe ba pambolami. Bana Nzambe ba bikisami ba témoignage minene zali. Sikoyo yo mutu oyo ozalaki wana ke prophétie bimi pa na yo e bimi po na yo grâce na Nzambe ko compagnon yo okobikisama il faut sikoza na kondima. Zana kondima ke suka ekokisama. Ezala te ke tango moni neti ba symptôme ya maladie na oneti e bandi ko sa neti ozo sentir ango yo wana bi ngape dana ko bika na ngate ngape nza te. Awa nazote ya ennemi ya miracle. Moko na bango neto bandi ezali mutu ye moko tango azoko douter. Soko zo douter au moins na miracle te. Il faut zana kondima ke maloba ya Nzambe za na miracle. Maloba na Nzambe za na bénédiction. Maloba na Nzambe za na grâce na Nzambe na sima. Maloba na Nzambe za na changement. Nde na uti na séminaire boy. Na ki maloba na Nzambe nyonso ke kokisa mapona nga. Nyangwana na zoloba na bino oyo landaki ngai na oyo kolanda na bomoka mboka. Tango tie kondima na okati na misala. Nyonso zo kokisa mapona yo. Grâce na Nzambe komona ngo, miracle na Nzambe komona ngo, zande na kondima. Epai na nkolo. Zana kondima na maloba na Nzambe. Kotia doute te parce que ce côté doute au komona loboko na Nzambe te. Nzamba se manifester puissamment. Voilà pourquoi yo siko zali zana kondima ke Nzamba ko sala kati na ngai et que longola doute wana parce que doute eza Nzambe te. Doute eza Nzambe te. Ko minimiser parole na Nzambe te. Ko minimiser o Nzambe se alobi na biso te. Mais yo zana kondima ndima ke Nzambe akosala kati na nga. Siko soki yo zo ndima te. Au moins, miracle te nani azando ki avina yo moko zando ki avina yo manque ya foi eza passe mingi et seigneur kondima na parole na Nzambe ndeto uti na séminaire nande nazote yawe ndima ke Nzambe akosala kati na yo zala na kondima wana mais soko tie doute manque ya foi eza ennemi ya miracle. Ok, liloba na Nzambe ne noti koloba eza miracle et loko ni ezoko empêcher au monde na miracle te ezali doute. Doute. Tango zo douter, donc liko bake Nzambe akosala na ete, akokoka na ete. Ok, Nzambe aza Nzambe oyo akokaka nyonso. Bien aimé kati encore tozo continuer bien aimé Nzamba pambola yo, tozo continuer kotala eloko nini elekaki pa na ba disciple. Eloko nini elekaki tango Jésus Christ atiki ba disciple ba kende. Na barque ba continuer kokende ya tikali ko bondela. Otomona lisusu mutu moko adutaki. Omona ke doute et que même mutu nulle part. Okozwa eloko moko te. Jésus Christ amukana na Matthieu chapitre 14 verset 22 à 32.
to kango lisusu pona yo bien aimé nde na loba na tanga toujours bokolimbisa vraiment parce que pona mona bien kola pambola bino na bato yo ba comprendre nga pe balimbisa kangai na moni bino kala na yo ki posa na bino mikolo tozaki vraiment na misala makasi live yango to banda ko mona na te tango Yesu atiki ba disciple bakende na côté mususu ba disciple bakende na bango na côté mususu bazaki na kati ya barke Jésus atikali kuna azali kosa nini azoko bondela na ye mais ba disciple baki kokoma déjà au milieu na katikati ya bar ya mai Bible lobi na komi na 24 na tanga la barque déjà au milieu de la mer. Donc barque comme qui déjà au milieu de la mer et comme déjà na katikati pe mon peuple ezaki déjà que le vent est bandé ko na côté au contraire donc mon peuple zo tungisa bango makasi barque ya ba disciple comme qui na katikati Jésus a quitté Jésus a tikalaki a ce qui ba disciple to ke na côté mususu barque comme na katikati Jésus azaki na bangote. Alors après na katikati ya butu na quatrième na katikati ya butu Jésus sikoyo alla vers eux. Tant Jésus qui n'est pas là-bas, Jésus sikoyo marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dire c'était un fantôme. Et bangone c'est pas comme kobanga tango bamoni Jésus azotambo alikolo na mai balobi c'était un fantôme o kakandoki Bible lobi ke babandi ko crier babandi ko ganga. Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur. Pierre lui répondit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il a eu peur. Et comme il commençait à bandit ko dinda, père abangi, abandi ko dinda. Et tant Monica abandi ko dinda a crié, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, l'homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Bien aimé katina kolo. Yoka susu mutu mususu tozomona o le kamni na kikoleka. Jésus tanga tiki bango wana nde toti kotanga. Atiki bango bakende. Alors ba komi na katikati ya mai mu pepe makasi. Jésus abandi kotambola na kati ya mai. Bango sikoto bamoni Jésus balobi fantôme elima. Ndoki abimili biso na kati ya mai elima abimili biso na kati ya mai. Oui, parfois la vie, un sous Nzamba visiter yo, mais on comprendre que Nzamba visiter yo. On quand c'est quoi ba démon ba visiter yo. Un sous Jésus a visité yo, mais on comprendre que on a quand nyon soka ezaka ba démon te Jésus a na puissance. Tellement ba disciple na kati ya barque. Tango bamoni Jésus azotambola likolo na mai balobi fantôme nzoka Yesu Masiya mwana na Nzambe mokonzi na biso azana Nzambe aza likolo na nature babi fantôme ezaki fantôme te Jésus alobi na bango ke rassurez-vous eza ngai naza fantôme te ezali ngai Pierre mutatemba alobi soki ezali yo maître pesanga ordre nga pena ya abandi pe ko Jésus abisi yaka Pierre a longo pe na kati na bateau wana abandi pe kotambola Pierre a yoka senga kotambola likolo na mai Pierre abandi pe kotambola tango Pierre abandi kotambola likolo na mai directement ata la boy Jésus ata na sima kuna ba disciple abandi kokanisa ngana komi ngamo na kati ya mai na osuka ndenge nini OK Pierre abandi kotambola déjà na kati ya mai siko eloni ne salaki tango moni mu pepe atali mai atali nga penda Pierre nga penza o Nzambe pasala kati na nga penza Pierre Nzambe koki na kotambola likolo na mai banda na botama makambo na mona te bakoko na nga ba mona te nga penza nga eza kwa yo ngo zokanisa est-ce que nga penza Nzambe ko bikisa nga penza Nzambe ko sa kati na nga Nzambe ko sala kati na yo bien aimé Nzambe ko utiliser yo Nzambe ko pambola yo
nzambe akobikisa yo yesu akosala kati na vie na yo kodute te zana kondima yesu akosala yesu azobenga yo aza na posa na yo mpo autilize yo mpo asala kati na yo yesu aozela Pierre abandi koya ntango aye komona kaka ngai mpenza oyo eske kokosalama ndenge nini nga mpenza doute abangi mba moko abandi kodinda tala ndenge yo moko ozodindisa vi nao likola doute tala ndenge ozodindisa vi ya bana nao likola doute tala ndenge ozodindisa bafere nao likola doute tala ndenge ozodindisa sante nao likola doute awa bien aimé tolanda bien Jésus-Christ notre médecin ezaka lokola cours classe awa bandoki bazalaki te o bandoki bazolokanga bandoki bato bazalaki te Pierre azalaki ye moko face na Jésus-Christ de Nazareth bandoki bazalaki te Yesu atelemi liboso azobenga alobi yaka ngam naza liboso awa mais Pierre azoya azomona pe Jésus il fallait yaka ka pousse na pembe na Jésus a douter tanga douter bandi ko dinda abandi ko dinda moko abangi alobi Jésus sunga ngai Yesu heureusement le prince de la paix Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ notre médecin azaki wana atelemi mbala moko Jésus apusani pembeni na Pierre alexaki minute te seconde te asimbi mamoko loboko aye kobimisa ye place azalaki ndenge Yesu akosala kati na yo akopermettre to kufa akopermettre to dinda akopermettre to sila akopermettre te akoyambangu no secours ye aza lokola ambulance otezo sa 5 minutes ce qui Pierre abengaki ambulance elingai koya Jésus-Christ notre médecin aza tellement malamu nzambe wana apesaka biso temps aye kosimba Pierre na loboko alobi pourquoi odute makambo na nga badutaka te nga mutu napesi ordre na bino oke tambola olobi na nga mpe olobi ke soki ezali yo yebisanga apesanga ordre na tambola napesi ordre otambola Pierre odute mpo na nini yo mutu olingi omona loboko na nzambe okende kodute na parole na nzambe okoki kodute na parole na nzambe te parce que nga na telemi awa nazotala ndenge ozoya mpona nayebi ke okokoma okokoka bien aimé nzambe ayebi ke okobika nzambe ayebi ke okokoka nzambe ayebi ke okopambolama nzambe ayebi ke ekosimba nzambe ayebi ke ozwi délivrance nzambe ayebi ke nyonso ekochange yesu atelemaki wana azozela ye azosepela komona moto azosala deja azotambola na kati na mai par la foi azokende yesu azosepela na badémarche azosala azosepela na ndenge ozobondela azosepela na kondima oyo okomi nango azosepela na ndenge ozotambola mpona kobanga nzambe yesu azosepela mais il faut ozala na kondima kozala na doute te zana kondima ke nzambe wana akosala ya mingi haleluya haleluya kozala na doute te lelo na ye koyebiso ennemi ya miracle eza doute biso toza bato fo tomonaka kaka bamiracle parce que maloba na nzambe eza miracle mpo na nga na yo toza bana na nzambe efasala biso makambo minene nzambe efasala biso makambo minene kobanga eloko moko te ata ozomona neti ke otiki bato okomotambola na mai na vi na ozomona ke vi nange ekomi ndeni me kobanga te Pierre abangaki abandi kodinda mbala moko abandi kodinda yesu aregrete bi mpona nini odute mon fils mpona nini odute parce que miracle yango oyo ntango odute na parole na nga moyemona miracle eza te kodute te na parole de Dieu kodute te na liloba na nzambe eloko ya mpeshaki Pierre a continué kotambola ezaki doute ntango adute abandi kokita voilà pourquoi yo okokita te naye kofortifie yo mpo kondimame telema lisusu ndenge tobondelaki mpo na yo obikisami towana bezoka batémoignage ndenge tobondelaki mpo na yo oza ya kopambolama oza ya kokangolama bademo batiki yo bademo bakei mpe nde na obondela mpe lelo option eza kaka lelo kobima noki te kowela kobima te parce que nakobondela mpo na yo bien aimé otémoigner
toka ki ba témoignage ne nzamba bigisi ba to cancer toka ki ba témoignage ndenge mwana biso aena mwana partie ya Espagne to monaki bien aimé ko douter te na parole à Jésus-Christ parce que dans liloba na nzambe ça na miracle mais ça c'est la Pierre a zo douter dans la cause il y a eloko zo empêcher biso to mona miracle et ça doute na biso moko. Mais ce qu'on a les doutes, au monde à miracle. Ce qu'on a les doutes, au monde à kimia. Ce qu'on a les doutes, au monde à sengo. Ce qu'on a les doutes, au monde à changement. Voilà pourquoi on a pas qu'on a le lot. Na eko longa la doute, on a muté mano au nom de Jésus. On va au monde à changement. Attends ça quand on dit maté, qu'on dit manangana, qu'on dit mano so sangana sikoyo. Na lingi na tia qu'on dit mano opena na courant. Ya molimo mo santu. On va comment on a changement, on va comment on a facilité à partir à lelo. Qu'on dit mano e matali susu. O simba kondima wana ke ondima kende to bondeli eko kisami nde to bondeli eko salama ndegi Yesu alobi ndegi parole na Nzambe ndenge zobi a na kati na Biblia parole na Nzambe ndenge lobi ezo kokisama pona yo za miracle lelo batumi bazolela mutazo nyokoma eza nini ezali parce que batu bazo douter. Voilà pourquoi tozo kende vraiment lelo Zamba sungabiso et que ndenge na uta ekoloba wana visitation Nzambe tango visitation Nzambe yaka okoki kukanisa neti ke eza diable te o séminaire ezali wana yaka séminaire o te ya bandoki o batemisana mabe eza ya Yesu yabisi bangwa eza nga Yesu ndazo sala kati na biso Yesu ndazo loba liloba la Nzambe ndezo loba cette fois-ci na yeko pesa ordre na yeko loba ke oza béni liloba la Nzambe ndeza kati na biso. Voilà pourquoi lelo obikisami okangolami doute tika doute wana na kombo na Yesu. Nzamba pambola bien aimé Nzamba mona olole futa yo tozo continuer na message na biso nde toloba ki il y a trois choses ozo empêcher biso to mona lo boko na Nzambe. Trois choses. Deuxième chose eza nini ozo empêcher biso to mona lo boko na Nzambe ezali Satan. Le diable Satan. Satan azo ko empêcher batu ba mona loboko na Nzambe. Yo mtozo koma ya liboso ezaki mutu ye moko cause mutu ye moko ya mibale eza Satan. Satan azo ko empêcher batu mingi ba mona loboko na Nzambe. Point numéro 2. Na uta côté ya awa makambo ya jardin d'Eden ndenge Nzambe atiaki Eve na Adam na kati wana eloko nini esalaki bango bamona susu miracle te bamona loboko na Nzambe te babando souffrir ezalaki diable siko ayaki kokosa bango, diable ayeko envoûter bango, diable ayeko longola bango na présence ya Nzambe, diable ayeko sala ete baboya parole de Dieu ba yoka kaka parole à Satan. Et loko wana ezo sala lelo bana na Nzambe bamona loboko na Nzambe te batiki parole na Nzambe bakomi kolanda parole à Satan, batiki prophétie ya Nzambe bakomi kolanda prophétie à Satan. Par exemple, au moins que prophétie bimine te ote même séminaire ata sikonde na otea ata na église non débateka prophétie bimine que maman ko zwa kimia maman ko bota papa okobika au moins mutu akomi komona ke ya Nzambe zo umela. Ya Nzambe zo umela akomi ko comparer parole de Dieu tout puissant na parole à Satan. Au moins Satan soka proposer à lobi tala koto boy. Au moins mutakei neti Eve na Adam. Bazaki na liloba na Nzambe Nzambe sa pesa ba liloba bénédiction. Mais eloko ni na ki ko sala ezaki tango ba tiki liloba na Nzambe ba ko s'attacher na parole à Satan. Malédiction koti passe koti. Moi ba mona miracle na Nzambe zalité. Voilà pourquoi mingi lelo nde na Bible zo comparer maloba Satan na Nzambe que ya Nzambe zo umela ya Nzambe umela kate bien aimé. Ce que zo mona ngote zela ekokokisa makaka akosa kate. Nzambe akosa kate. Bien na kati nkolo. Lelo ezana batu mingi Nzambe yebise ke ma sœur ozomona te azeli amoni ngote akekola na nganga. Akepa nganga kuna kwa kekozo mwana nganga yebise lala nanga tango lala na nganga wana
allez aziba mvutuma nyonso ya nganga wana okoma na butu mutazola la sumala mute pona nini o na bane kozela bénédiction nzambe so yate akepa nganga po nganga pesa ye yomwe batunsu babota bana ba problème ba makambo belé parce que ba wuti pa ina nzambe te bien nganga pesa ka mwana te muta pesa ka mwana pe mutako pesa bana c'est Jésus-Christ de Nazareth kaka nde nazolo baboso za même na problème bana na kobondela pona yo okobota lelo batu bazokende pa ina nganga bazokende pa ina Satan donc Satan ba jana e banganga wana bazokende pa ina nganga au moins ça na besoin promotion akepa ina nganga soko kepa ina nganga ko banone ni bima na mwana na yo violer mwana na yo promotion olingi musala boma mama na yo promotion olingi msusu zakana mbongo nganga kotindo saba makamoko bima na ba animal po opesa nzambe kanda siko makambo wana zo sala Satan zo tinda yo moyo mona miracle na nzambe ezate parce que otosi maloba ya Satan ok biso to ko to sa maloba Satan te biso foto to sa maloba ya nzambe tala kati na Biblia na mukanda na Luc chapitre 4 verset 1 à 13 moi Bible zota c'est biso Jésus-Christ de Nazareth na kati ya désert bien aimé Jésus-Christ de Nazareth na kati ya désert na kati ya pasi nzala peut-être mutana jeune akoyoka posa kolia posa komela mais Satan ekobimisa ayekobimela ayekobimisa nini atosa maloba na ye mais na kati ya pasi peut-être yo pe Satan sa yekobiso tika nzambe tosa maloba nanga otiki yango le na osengelo maona nzambe okoyo kotika jamais maloba na nzambe parce que maloba na nzambe wana eza na miracle yango mwana zotesa ke ennemi ya miracle c'est le diable aussi as un ennemi à miracle aye pa yeso lobi ke tosa maloba nanga soko tosinga na kopesa boy soko tosinga na kokoma mukonzi soko tosinga yi aye pa yeso eko bisa maloba wana yeso boy ko tosa maloba diable pourquoi yeso boy ko tosa maloba diable parce que aye bi ke il faut tosa maloba na nzambe parce que soki yeso tosa ki maloba na nzambe te atosa maloba diable Satan yebaki ke ba miracle nyonso ona yesu alinge ko sala elinge ko sala mate parce que yesu nzambe alinge ko sala ngote Satan yebaki ke soki muto tosi maloba na nzambe eza na miracle na sima maloba na nzambe yango moni Satan ayebi ke soki yo tosi maloba na nzambe okomona miracle yango ko ya ko empêcher mutu atosa parole de Dieu te pour amona miracle te Jésus-Christ yemoko Satan yelaki ye pour alobi tosa maloba nanga ko tosa ya nzambe te pour Jésus asala miracle moko te na nzela na nzambe mais Jésus atosa ki maloba na te atosa ki maloba na nzambe atelemi alobi te il est écrit aussi motako vivre kaka na lipate il est écrit aussi faut kozana il est écrit aussi il est écrit aussi faut kozana nango soki Satan ile koto erisenga na za mwana nzambe okoki koteka nzoto na ote pa ina Satan okoki koboya maloba na nzambe te parce que on a besoin ya bana parce que on a besoin ya lipa parce que on a besoin ya voiture parce que on a besoin ya kimia parce que on a besoin ya mosolo okoki koteka yango te okoki koboya maloba na nzambe te simba parole de Dieu suka nzambe akokokisa akopesa eloko zoluka soki yo tosi maloba na Satan okomona susu miracle ya nzambe te bien aimé yesu tanga tosaki maloba na nzambe directement tango Satan kei ange na nzambe nzambe atini ange na nzambe pour fortifier na pokwa na lelo na yebi ko tosa maloba na nzambe voilà pourquoi nzambe azotini lo ange na nzambe pour fortifier yo na ba souci oza nango ange na nzambe azokita kati na ndako na yo kaka sikoyo pour fortifier yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth tika ange na nzambe fortifier yo yo muto lembi ange na nzambe fortifier yo muto Satan zolinga oyoka ange na nzambe fortifier yo
Alléluia. Ange na Nzambe a fortifié yo bien aimé. Peut-être aux hôtels à la gauche d'autres le bingai bazo sekanga na zobota te nazana kimia te nazana mukanda te nazana ba problème belé mais professeur bimaki mama Sephora olobaki nanzana Nzambe ekoko kisama bibelobi aza mwana moto te po kosa ekoko kisama simba kondima simba liloba na Nzambe koyoka Satan te simba parole de Dieu. Il y a des femmes oyo baza basi elombe baza basi balonga baza basi bazana kondima baza basi basimbi liloba. Il y a des hommes oyo baza belombe basimbi liloba babi eya na buto ya na moi toko simba liloba to kende pa ba démonter toko bimana Satan te toko bimana banganga te bi lelo basi bakomo bimana banganga bakomo profiter okene kuna pa nganga okeko luka kisa bimi na onda na komi na ndako bandolo to bandoto mabe l'esprit des morts kaka pona nini po lingeka kobota Yesu akopesa yo zamu tema kimia numéro na ngele kakawana Yesu yaka to bonda Yesu akopesa bana Yesu akopesa kimia Yesu akopesa promotion Yesu akopesa mosolo Yesu akopesa yo ako délivrer yo ba demo ba kotika yo Jésus-Christ notre médecin aza na capacité ya nyonso kimi kokota kati na ndako na yo mobali ya kimi o mobali ya kimi ngai babina na ke simba kisiko simba na okisite simba liloba na Nzambe mwasi ya kimi ngai bana bazo respecter ngate na doko suka ndenge nini kaka na liloba oyo Nzambe aza capable ko sala yo grâce. Oh, tika Nzamba sala o grâce yom tozo landanga. Nzamba sala yo grâce na kombo na Yesu. Nzamba sala grâce na kombo na Yesu. Nzamba sala grâce na kombo na Yesu. Nanjana liloba oyo miracle kota na vie na yo. Ndako no zo kimia. Bana no bazo kimia kokene pas Satan te. Satan a peso eloko moko te. Au contraire a ko détruire une vie na yo. Il y a des femmes au basimbi pe liloba balo bibiso to kansaka kundima tozo kansaka Nzamba sala tolika Nzamba sala tozo zela kaka Nzambe tozo zela kata na Nzambe ate umeli atase na komi na age nini Nzamba ko sala kaka Nzamba fortifier na poko lelo zoso courage kolela te ko banga te ande na loba eza message kolela te ko banga te ko mitungisa mate Nzamba ko sala Nzambe oyoki na séminaire a saleli bato a sala pe pa na atoza akite kota na bomoka mboko ko monango. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bible zo tel sebiso aza mwana moto te po akosa oya lobaka ekokisa maka soki te bito tanga na mukanda na Nombre chapitre 23 verset 19 à 20. Nzamba pambola bino ba papa nyonso balandanga ba serviteur de Dieu. Nzamba pambola bino nyonso papa Dako ba pasteur mingo bazolanda ngai pe basai na Nzambe. Mon mari apôtre Eddy de Likenza, que Dieu te bénisse. Nzamba pambola batu nyonso balandanga basi na Nzambe. Nzamba pambola ba sœur nyonso bazo komelanga ba frère pe bazo fortifier. Bible zote sabiso aza mwana moto te pona akosa. Soki Nzamba lakio likambu alakio loko ekokisamaka kokende pa nganga te koyoka Satan te mais soki Nzamba lakio suka suka ekokisamaka kaka yoko vando lobi umeli na ke pa Satan kokende te soko ngo ke lobi kokende te soko ngo ke le odazi sema ba pesi ba selo rendez-vous kokende te nazo sentir na biso ke ozaki na pembe na kokende te. Bible lobi boye Dieu n'est point un homme pour mentir. Taboy. Asa mutute pokosa biso batutokosaka. Omono ko laka mutokosi. Yona ngande tokosaka mais Nzamba kosaka te. Ni fils de l'homme pour se repentir. Dans ce cas lobiko eza bongo. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Tala makamza mazolo bisabiso. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir et il a béni. Je ne le révoquerai point. Bien aimé Katinankolo. Nazana ordre ya ko bénir bino lelo. Voilà pourquoi na ko bénir bino na kombo na Yesu boza la béni. Bo kene liboso, bo pambolama, bo bikisama. Ordre uti pa na Nzamba pesika ordre bi pambola bango. Nzamba ko sakate azamo na moto te pa kosa.
soki nzambe abe kobota soki nzambe abe kobala soki nzambe abe kobikisama soki nzambe abe kozwa kimia maloba ya nzambe eza na miracle. Yo ozele ozomona te oke kosimba misala ya Satan oke kota na ndaku ya Satan bajana ya Satan nganga bima wana lelo zongisa biloko na bango yaka na bondela pona yo maloba na nzambe ekokokisama pona yo. Bible lobi aza mwana moto te po akosa akoki pe ko se repentir te ke ngane nzambe na bosani na ngai nakoka na ngai likambo ngo te nzambe bongo te nzambe na biso bongo te Jésus Christ notre médecin bongo te akokaka makambo nyonso abi na Pierre likambo nozo douter tala eloko ezoko empêcher biso to mona nkembo na nzambe moko ya ba makambo wana ezali Satan so akoti na vie na yo yo ke sangana Satan moyo mona nkembo na nzambe ezate moyo mona miracle na nzambe ezate eloko wana ezoko empêcher biso to mona loboko na nzambe Satan nganga ya kisi bazoko empêcher yo nanga tango zokota ba biloko wana e ko empêcher mutu amona loboko na nzambe le diable. Ok, Bible zota sabiso na verset totangi aza mwana moto te po akosaka te soka lobi likambo akosalango na pokwa na lelo nzamba ayebisi ngai na ordre na nzambe na ordre na molimo mosantu na yebisa oke okobikisama okobota okozwa kimia okozwa esengo opération bazosala bakosala o lisusu te nzambe ye moko Jésus Christ notre médecin azoleka na buta azosala opération sida wana ekelimwa cancer ekelimwa grâce na nzambe ezokita kati na yo relation ya malamu ezozonga na libota na yo na kati na famille na yo relation ezozonga ya malamu ya ma grâce wana na kombo na Yesu. Longola makanisi pas na Satan talela nzambe parce que y a la parole de Dieu na liloba na nzambe eza na nguya dans la parole eza na miracle liloba na nyonso eza na miracle nyonso ya na miracle pas Satan y a rien et loko moko te za pa ya Satan Satan za ne loko moko te akobangi sota za ne loko moko te mais pas na nzambe ya tout nyonso zo lukawana na liloba na nzambe koyoka sous Satan te yoka nzambe. Donc deuxième eloko na baki 3 to comme na troisième deuxième eloko zo ko empêcher bato mona loboko na nzambe eza Satan. Bona bandeko bazokoma je pense que bokomi. Troisième eloko zo ko empêcher bato mona loboko na nzambe eloko zo empêcher bato mona miracle. Thème na ngwana les ennemis des miracles. Donc eloko zo empêcher bato mona miracle na nzambe eza maloba ya batu. Koma kuna ke maloba ya batu toye kolanga na yo maloba ya batu ezoko empêcher batu ba mona miracle de Dieu. Bible ezotelisa biso Joseph bien-aimé na ngai nzambe atelisi vision ayebisi ke libota no bakogumba mela yo yokoza mokonzi na bango. Mais Joseph a eu vision a sa papa na bango. Ayebi si papa na bango kakate ayebi si na bandeko. Bandeko ba ko mona vision wana ba ko comprendre que oui Joseph nenga zabwe amoni penza vision na nzambe. Ba ko mona que Joseph amoni vision na nzambe. Papa na ye ba parents bandeko Joseph baye ko décourager Joseph yo penza bakambo eza ya solo yo penza biso to gumba mela yo penza ba deko décourager Joseph ba telemeli vision bele metela yo kabola ka vision na nani peut-être aussi ba décision malam ya ko bando ko sambela mais okoyi sa ba camarades ba ko détruire vision na yo. Aussi décision bien que otika kindumba mais au quoi ça ba camarade basé sur point ni otika kindumba. Aussi décision bien o bandolanda mama Sephora mais bazo kopekisa yo. Aussi décision bien oyo kakamalo bananzambe mais bazo telemela yo bazo décourager yo maloba ya batu et ça kamuta ke musikate maloba ya batu eko détruire ndaku na yo
et qu'on détruit les balles na yo, et qu'on détruit bana na yo, et qu'on détruit yo même na mobali na yo. Awa ba famille Joseph. Ba téléméni Joseph ba ko décourager à cause de la vision. Oh ya zo ki onzamba talisie ke okoma mutu munene. Peut-être yo pe nongo zawana. Nzamba zo longolo na mukila zo kote na kati netonga na ye. Azo kote na kati na église dans Nzambe. Azo kote se pour servir Nzambe. Mais au mona batu bazo ko décourager yo. Tika na ko sambela te. OK so zo sambela. Okozwa délivrance. So zo sambela okozwa kimia. So zo sambela nyonso ko changer na vie na yo. Ba vision malamu sozo ba décision malamu sozo à cause de kobeti ya baninga sur anga pena na onda bandana ko sambela certika makamio ke kuta na kuna ko sambela te ba décourager yo tala ndenge ba décourager ki Joseph ti a ko se retrouver na libulu mais le ko les qui na promesse en Nzambe le ko la Nzambe ça lobaki ne toto tanga na mukana na nombre que ceux qui ça lobi et kokisamaka muto moko ta koki ko kanga prophétie na Nzambe lokola Nzambe yo shamashi asa lobaki Joseph bako gumba melayo Nzambe bimisa ke na libulu. Voilà pourquoi na pokwa lelo libulu nyoso bakotisi yo Nzambe so bimisa yo eza lo sala ke erreur ozaki na bango bakotisi na libulu za na buteza na moyi Nzambe so bimisa yo na kombo na Yesu bima na libulu wana au nom de Jésus bima na cimetière wana au nom de Jésus. Obi bato mususu bakota na libulu babima te ya badindisa baona libulu bakundi pe bango mais soki oza na promesse en Nzambe ata basali yo ndenge ndi batio na libulu suka Nzambe obimisa naona pokwa na lelo nga moko comme servante Nzambe na ko bimisa yo za na kondima soki babaki ke kala to zokufa ona na ete a ozokufa batimule déjà libulu basombele ko place okokufa te o mwana na okokufa te akokufa te. Joseph ba ko décourager ba binenge zabwe ba vision na wana ke simba te OK nango nulle part mais azaki na vision na Nzambe pona nini akende koloba bene mais soko zi décision ko sala Nzambe ozi décision musala na Nzambe ozi décision obongola motema ozi décision bonsa makama malamu parfois bomba maloba nyoso te esengeli obimisa ke pa ina ba camarade et pa ina ba famille et pa ina batu parce que oya ko bundisa yo oyebite oya ko décourager oyebite peut-être pose décision obana kotanga banda kotanga mbala moko ozi décision ko sala banda ko sala ozi décision ke ndenge zaboye na ko bana tromper sur mobile na ngate yango ana tika ozi décision ko tromper sur mosi na ngate tika bakamandi ba ote il faut tozana mibali misato misende na yoki na Suède osoko ozana mobile no na kati ndako foza pe na suédois mama oyoka la mobile no mawate mama nini wana mbongo ekoka te senga Nzambe opesa yo siko yo ozi décision ko tika ba suédois wana parce que ça mobile no na kati ndaku siko lingo ko yebisa bango ke bazo bano te il faut to continuer kaka bongo tika ko yebisa bango kangama na ba student Nzambe bako décourager na ba vision kitoko yo zui bako décourager na ba décision kitoko zui pour baby que si mana décision wana okopambola mokongo na miracle parce que décision wana Nzambe azo sepela nango Nzambe azo sepela na décision na yo bien aimé ote nde nazana mwasi na ngabo efona na bana ko tromper ye lelo zo décision ko tika makambo wana po Nzambe bomo na miracle na ndako na bino. Alléluia. Joseph azalaki vraiment à s'attacher qui na batu oyo bazaki ko décourager. Tango zi vision na malamu atik asale la Nzambe ke batu so gumba bele à s'attacher kaka na batu bazo décourager. Ya ba dindise ke na libulu. Mais au contraire il y a David. David azaki mayele. David tango uti na zamba na ye kuna pesa bane ko bokola banyama.
Et là, quand David a cela qui na ville, a écoute à Goliath. Moutoumouné, azoko finga peuple de l'Éternel. Azoko finga armée de l'Éternel. Azoko finga roi ya Israël. Azoko lakisa bango musapi. Azolo bakenga na koboma bino mutu moko ta ko telema liboso nanga. De lokoni David a salaki. David a salaki makamba Joseph te akene ko s'attacher na bato bazoko luka ba détruire vinae. Wana comme na 1 Samuel 17 à 25 tina 32 otangango. David tango aye amoni Goliath azo finga peuple de Dieu. David a poussé ni pembe na bandeko na yebo azotuna siko eza ndenge nini pona Goliath ondenga azo finga peuple de Dieu. Eza ndenge nini? Bayebi ke mutu wako kwesa Goliath wako pambola ye wako pese mwasi na ye nandako wako kota kwe ndenge nyaso alingi wako pese yebo ateli biloko nyonso wako pesa. Bandeko David baye ko décourager David babi yo mwana muke bolingi ni kedo kotala banyama na mike mikoza na bango wana eloko nyoso ko sala na lolendo na yo. David a sala ki lokola Joseph était bato bazo décourager ye tacha ki na bango te. David a poussani pembe na bandeko yo ki bazo décourager a changer côté. Mais Joseph a kangama ki na bandeko na ye malgré bazo décourager na ba papa na ye. Yango no mona dinda ki na libulu heureusement nzamba bikisa ki yo ndongo zaboy il faut que bana ba décision zo wana ya malamu wana ko s'attacher na bato bazo décourager te ko s'attacher na bango te longwa ke baba yo biso na libulu soko zo yo kate na ba décision na wana o sozu ya malamu o sozu ya kotanga o sozu ya kobanga o sozu ya kobanga nzambe o sozu ya kokende liboso na nzambe ya kokota na église. David a salé bongote a keso na groupe mususu a ke kuta groupe wana bazo betaka lisolo Goliath azo nyoko la biso Goliath azo sala biso boy Goliath boy David a yoki lisolo abi wako pesa nini ba yebise makamu wako pesa David abi eza bongo soki ba décourager lisusu ke tika yoko kokanote David abi ngana kokwesa Goliath babi tika David yoko kokate oza mwana muke soki ba décourager David obilo ni David abanonsa a changer ce côté. Alingi te muta décourager. Soka kesi na groupe ba soda mususu ayoki bango. Ezande nini? Nzambe soki ba décourager sous ça changer. Ti aki ko kutana na groupe moko ba soda o bazaki na même vision na ye, bazaki na foi moko na ye, bazaki ko mona lokola David. Tango David ayebisi ayoki bango, après David ayebisi bango ke ngai na lingi na kwesa Goliath wana. Na ko beta Goliath batona tongo batali David malgré ki mwana mukene balobi oui tozo ndimela yo okokoka eko simba yaka to memo pa ya roi ba memi pa ina roi parce que bazalaki na même vision na ba décourager qui était mais yo bando kangami na bato bazo décourager yo ozo mona te ke ba vision na bazo décourager ngo ozo mona te ke ndongo zo lingo sambela bazo décourager yo ozo mona te ke ndongo zo lingo tanga bazo décourager yo bazo mbuka buka yo maboko balingi te okuta na biso changer côté ndeto yemba ka changer le côté zama ele loko David parce que soko komi ozaka loko Joseph parce que bande kona na kangama na bango odita na libulu na webi soko kobima. David a changé qui côté le non il faut na changer. Il faut na pembe na bato bazana ko ndimaneti nga. Boko mama na biso na ko kuta ne mo simo ka zo ko bela zana kati anda ko zo souffrir. Na yebisi mama so va na 4000 €, et ça passe. Lokola yo zana ko ndima, il faut kuta na bato ko ndima. Il faut kuta na bato ya bazana vision. Il faut kuta na bato ba webisi ko okufa te. Ozana besoin maloba wana kuta na batuana okomona ko vivre oko se sentir bien ko vana kana kati anda kote yaka na église yaka to bonda okuta na bato bazana parole à foi neti ba apôtre dit de l'Ikende bato bazana maloba ya kondima azaka nango elekela même nanga ako salo vivre
par la foi. Tout est possible avec Dieu, mais tout est possible aussi à celui qui croit. David a kangama na bato o bazaki na vision na ye. Yo so kangami ka na bato bazo détruire vision na yo, o kangami na bato bazo détruire mobali na yo, bana na yo, ozo te pe moi na ngo pe na yo kakate, ozo ndimela pe bango. Mobali na ngo pe na mobulu, ozo ndimela pe bango. Moi si na nga o kuti hi na ebite se to suka ne ozo ndimela pe bango. Zala pembe na bato ba loba nzamba ko sala kati na bana na yo. Nzamba ko bikisa bango. Nzamba ko zongisa esprit na bango na kati ya ndako. Nzamba ko pesa yo guérison. Na ba situation ozoko leka nango oko longa kaka parce que nzamba za mwana na moto te po akosa ka moto te akokosa jamais yo. Na yebi ke nzamba ko fortifier yo, ako fortifier yo, ako bikisa yo, ako kangola yo, ako pambola yo. Zala na bato baza na vision moko na yo na makambo na yo côté positif. David azaki maela bi nakima na ngai nakima naza pembeni ya bato te. Basoda na ba memi epai na roi tala lobi yo pe moi muke bwa bi papa tika eza makambo muke te naza na parole na Nzambe. Roi meki ko pesa ya bibunda bikso ngo kwesa Goliath zo bibunde nanga o kende nanga bitenga na bunda ka bongo tenga na bunda na parole de Dieu. Naza na Nzambe na ko banga Goliath te. Goliath ozo finga peuple de Dieu. Goliath ozo bangisa bino, Goliath ozo zungisa bino sima. Yo mutozo na Nzambe ozo banga ye, nga naza na Nzambe na ko banga eloko te. Bene moza na Nzambe ko banga eloko te. Ko banga ba démonter. Ko banga ba ndoki ya Stockholm te. Ko banga ba ndoki ya Suède te. Ko banga ba ndoki ya monde te. Parce que oza na Nzambe. David alobi nga naza na Nzambe na banga nini? Nga naza na Nzambe lo ninga na obanga. Goliath o ata molai na ko banga te. Kobanga bango te abi eloko ninga na kobanga epai na Goliath et puis azofinga peuple de Dieu nga na kobunda na na parole de Dieu okobunda na Satan na parole de Dieu parce que liloba na Nzambe eza moto okolonga he haleluya abi na kobunda na ye na koma na Nzambe na parole de Dieu nde na kobunda na Goliath na kokwesa ye parce que parole de Dieu est puissant na na besoin biloko no te roi bibunde no na nango besoin te mais ngana ke kwesa Goliath lelo na liloba na Nzambe na liloba na Nzambe eza na miracle ko salama yango na ko eso na pokwa na lelo ba Goliath yo sa vino ba so kweya au nom de Jésus parce que la parole de Dieu je bisingai akokweya. Hallelujah. Tabina kombo na Nzambe na Bibele akoki ko finga peuple de Dieu te. Yoza mwana Nzambe démon zo leliso hey mama na ko suka ndeni ko banga démon te. Ona kondima te benga biso to pompe pe kondima. Ko banga démon te? Ko banga démon te. Abina ko bunda na ye parce que naza na parole de Dieu parce que naza na Nzambe yango na kolonga. Bokende na boketika nga persona. Goliath tanga moni David. Abi yozo ya ko bunda na ngai. David ayebisi abi yozo bunda na ngana be bundele bele oyo. Mengana ya ko bunda na kombo na Yahweh na Bibele. Nzambe ya Israël. Nzambe oya ko sakate. 1 Samuel chapitre 17 verset 25 à 32. Nzambe oya ko sakate. Ngana ko ya ko bunda na yo na kombo na ye wana. Na kombo na mutu mususu te. Na kolonga pe yo parce que okokweya lelo abani déjà ko prophétiser okokweya na kolonga yo parce que Nzambe apesi na puissance ya kolonga yo ngai na kolonga yo na besoin te na kene ko bunda na kolonga yo. David devant Samuel, devant Saul, devant Dani roi Israël, devant Saul alobaki na été que oh nazo lenga te alenga ki bango te pour Israël avant na continuer na bitumba la bangwana
il y a Yena Goliath. Et puis Israël, babande ko comme déjà découragé. Babande déjà ko lemba. Ba comme qui déjà na souka. Mais David était ngaya qui devant roi. Alléluia. Yango nazolo bana yo ko lemba te. Yoka David a lobi na tangina na 32. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de cet Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alors, Moutou a se découragé te awa. Moutou peut a découragé mon ingate. Parce que nous avons déjà découragé. Moutou a découragé mon ingate. Ngai na ko bunda nae pe na ko longa parce que naza na Nzambe. Oza découragé na lobi ba bazo découragé yo. Ko se décourager sous-souté. O ko longa parce que oza na Nzambe. Au comme découragé, au lembi, qu'on s'est découragé, aux Nzambe, Nzamba sana yo, David a quai devant Goliath, a télémi au tel en moutango, habité en mouton. Yonda au finga peuple à Israël, katina osa ne l'autre côté. Yonda au finga armée à Israël, katina osa ne l'autre côté. Oyoko bundana nga na babiloko ebele belo simbi ba menduki ba makambo ebele bele na kimbinga na yo. Menga na zoya na kombo ya mutu moko. Na kombo na Nzambe, na kombo na Yesu Masia. Hallelujah. Kombo na Yesu Masia. David simbi libanga. Libanga wana nde Yesu Masia. Asimbi kaka libanga bene mena poko na lelo. Simba Jésus-Christ de Nazareth. Asimbi libanga. David asimbi libanga. Abamba libanga moko pa na Goliath par terre. Na pokwa na lelo. Libanga ozo simba. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ndengozo simba Jésus-Christ de Nazareth. Ba démon ya vi na yo, ba sokweya. Goliath ya famille na yo, azokweya. Maladie evena nzoto no exotika yo. Pauvreté exotika yo, ba passe exotika yo parce que o telemi na kombo na Yesu. Na nzelo na liloba na Nzambe, eza na miracle. Eza na miracle. L'ennemi libanga moko Goliath par terre. Goliath a kwei. David a longi parce que abundi na Nzambe, parce que azalaki na Nzambe. Yozo banga ba démon peut-être parce que oza na Nzambe te. Muto aza na Nzambe abanga kate. Soko oza na Nzambe okobanga te. Le na poko na leone na teliso Nzambe. Ko banga eloko moko te ko banga ba demote. Parce que Nzamba za kati na yo. Ako longisa ona bitumba nyonso. Ko banga maloba ya batu te. Maloba ya batu ke kota po e décourager yo. Tozo mona bien David. Alobi te lokola ba loba ezo décourager ngai. Tika na kene pa maloba batu e ko encourager ngai. Na comme si Nzambe parce que ma femme engagée baso baza pembe na ngai si ba comprendre ba lobi non il faut tous na moto pembe na za na maloba oyo ezo ko encourager biso mais na ma loba ba to pe bomaka eza ba to musu ba ko ba makambo pe simba na ngote ya so pe na pasi boeleki neza boye maladi okutu to mona ngo mutu ba kufa nango mama na bango pa kufa nango papa na bango te pa na yo te. Ce qui maman a un diabète, quand on a diabète, diabète, pas na yote. Oh, malade de famille, pas na yote. Pas na yote, parce que yo zan Nzambe. Liloba na Nzambe quand ils ont créé miracle. Pas na yote. Ni bamde batuna koko na zakana diabète na zana diabète ata bakango na diabète o sikele kilelo na obondela na mwana nga moko na bondela pona diabète aza awa aolanda na bondela pona diabète elimwa Yesu alimu isango maloba na Nzambe za na nguya muta décourager te ko vanda pembe na bato bazo décourager te bato ba peso somo te bato bazo bangiso te. Boyo diso na libulu nde basaki Joseph. O bande ko na ngai, mais bazo décourager yo. Bazo ba ke ne mama na leki na biso na kutu. O mona neti se mo singa ba linga ba ko bala o leki na biso na kutu etali yo abotaka na ete.
Si vous avez bon, vous avez un bango. Vous avez des boulots. Vanda pas bateau, tant que vous avez tobi, moi, na biso, nengaza boebo, bota ma passa. Tant que me dit pourquoi bozo bota. Parce que na Israël, et combat, à cause de la thé. Attends, moi, quand on dit, on dit que bota. On dit que kobik sama. On dit que ville que changer. On dit que ba no ba ko changer. On dit que ba kamino swana. David a dit non que ne peut même na bangote. Na luka bato baza na même fois ko nangai. Bato ba na vision ndenge moko. Yesu kangami na bato wana o bazo étouffer yo. Maloba bato nde tolobi ke troisième ezali ezo eloko ko empêcher biso tout monde na miracle te. Eza maloba bato. Ezo ko décourager bato. Ce qui David a yoka ki maloba bato, anga comment un miracle te? Anga ki ko kwesa Goliath te. Alors bien nazo ya pai na yo nazo ko bunda na yo na kombo na Nzambe. Goliath ozo sila makasi mayele mutu na lelo na se. Oko kende Goliath lingo lingate ozo kende. Donc niko banazo bunda na kombo na Yesu. Parce que Nzambe na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et niko banaye pai na ona liloba na Nzambe. Na nga longa liloba na Nzambe. Nana ko longa liloba oyo. Bible ke na linga mingi. Nana ko longa ngo. Ça c'est ba décourager. Bazo décourager. Ba lembisi yo. Maloba pamba se buki yo. Maloba pamba se commission na suko zo lelisa yo. Maloba batu. Elinge boma yo. Maloba bato sisi même makasi ya kosambela. Maloba bato sisi makasi ya kokende église. Maloba MC ba pasteur sisi même yo pe makasi ya koluka Nzambe. Maloba MC ya ba pasteur sisi yo makasi ya ko prier. Maloba ya bato epesi yo pasi et décourager yo. Olobi likambo na ngana sana sala susu te. Na ngana banda commerce na ko banda susu te. Na ngaki na banda ko funga entreprise na ngai entreprise na ngana ko funga lisusu te. Maloba ya bato. Na salela Nzambe na ko kasusu te. Ba décourager yo. Ko tika makambo wana te ko salela Nzambe te continuer ka na bakimu yibi na wana. Mais ce sont des décisions lobi na ko yiba lisusu te. Mais bazo ko décourager yo balobi continuer na mabe. Longwa na groupe wana sala lokola David tanga tosi kaka ozaki kati na yo maloba Nzambe bana kotinda ye alongi amoni miracle olingo mona miracle na vie na yo tosa maloba na Nzambe David abane ko sentir kati na ye azaki na Nzambe alobi na zana Nzambe na maloba na Nzambe Goliath akokoka eloko moko te mopakano oyo azo fingisa peuple de Dieu nani yango wana kotelema liboso na mwana na Nzambe demoni na kotelema liboso na yo loka bana na yo maladi nini ke telema liboso na yo pe détruire yo mema ona kufa yo ndoko mona suka maladi wana ke sisa ote David amona ki suka Goliath asisa qui était. Yo comment na suka pauvreté wana. Yo comment na ndenge malade nezo silo zo témoigner lobi oui. Na zalaki na maladi boy. Na zaki na cancer na yaki na sida esili. Na zaki na ba démon esili. Yo comment na suka ya situation wana. O comment na ndenge zo sila yango ke sisa yote. Yango ke boma yote. Yango ke comme so na suka te mais yo o comment na suka nango ndenge zo sila. Alléluia. Zala na kondima ke o Nzamba lobi ekokokisama. Suka ekokisamaka. Parce que Nzambe akosaka te. Ndeto tikotanga. Aza mwana moto te na mukanda na nombre. Aza mwana moto te po akosa. Ata ndenge tozoko bondela pona yo. Omoni na neloko te mezana na kondima ke Nzamba azosala. Zana kondima délivrance za zana kondima grâce à Nzambe za zana kondima na likambo nyoso oyo sengaki ke Nzamba kokokisa. Bible zote esa biso na mukanda na Abakuk
fongola Bible siko zwami yo zana kondima mwasi na nzambe papa na nzambe oyo ozolanda biso papa oyo tonsami na molimo na nzambe papa oyo lingi nzambe zana kondima tala ba David mutu muke wana metango aye kolonga roi kamwe ba roi nyonso bazonga na sima ba nyonso wana bazongi na sima na batu balingi ba décourager ya lobi na kokende te awa Bible zotelisa biso na mukanda na Bakuk nzambe azotelisa biso ke prophétie na nzambe ate umeli zelango car eza prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc prophétie na nzambe soki nzambe alobi okobikisama okobikisama soki nzambe alobi okopambolama soki nzambe alobi ke okozala na kimia donc Bible ezotalisa biso zela prophétie na nzambe certainement ekokokisama kaka Abakuki avani na poste na ye alobi ne naza boye nazokozela makambo nzambe alakaki ngai ekokokisama ate sali ndenge nini suka ekokokisama parce que nzambe akosaka te eza na temps moko eza fixé o prophétie na nzambe esengeli kokisama na vie na ngai eza na temps moko eza déjà fixé o maloba na nzambe esengeli kokisama na vie na ngai donc maloba na nzambe nde ezo fixé temps ya lipamboli na yo maloba na nzambe ezo fixé temps ya lipamboli na yo donc soki nzambe alobi ke okokwesa Goliath soki nzambe alobi ke ndenge abisaki tato nani Joseph ke bakogumba melao soki nzambe abi okobota soki nzambe abi okobika soki nzambe abi okopambolama yo zela ta na nzambe ka prophétie na nzambe ekosaka te atezo umela zela bato ka Bakuki balobi certainement ekokokisama kaka certainement ekokokisama yango na eko bapona yo prophétie na nzambe o nzambe salaka pona vi na yo certainement ezokokisama na yebi te likambo nzambe alakaki yo me na lingi na yebisa yo certainement ezokokisama lelo certainement ezokokisama bien aimé. Joseph et comme qui na suka ayeba ke le conseil atena kati libula bandoka nza nzambe vie suki mais certainement ekokisama ki yo peut certainement ekokisama atozomona ke côté na zabwe na za ndenge ndini na osuka ndenge ndini vinanga ekokisama o nzamba laka pona yo pona bana na yo pona vie na yo pona mwasi na yo pona mobali na yo pona ministère na yo ekokokisama certainement ekokokisama zela yango parce que maloba na nzambe nde ekozo fixer temps ya lipamboli ya mutu ekokokisama Abakuki abina zozela eyaka nango na temps maloba na nzambe eyaka na temps fixé de Dieu atana monyango lelo te lobi na komona ngo nzambe akosaka te alobi ke naza mona moto te pona kosa nakoki mpe kochange te soki nalobi o nzambe alobi mpona yo na poko na lelo ekokisami o nzambe aloba mpona yo na poko na lelo soko ndimi ekokisami o nzambe alaka mpona libota na yo na poko na lelo ekokisami temps fixé de Dieu yango esikoyo temps fixé na nzambe yango mpona yo temps fixé na nzambe yango eza lelo temps fixé na nzambe yango eza sikoyo temps fixé na nzambe yango nazolobela yo ke nzambe alobi na yebisa yo ekokisami
simba yango ndima yango ke okokufa susu te okobela susu te okosufrir lisusu te simba maloba na nzambe wana simba maloba na nzambe parce que azali nzambe aza na yo akosaka te akosa o te akochange pe te parce que oyo alakaki ezokokisama na maloba na nzambe eza na miracle maloba na nzambe nde ezaka na miracle maloba na nzambe nde moto eza na lobiko maloba na nzambe nde eza na changement ya vie na yo yango wana naye koyebisa yo na pokwa lelo yo oyo olandaki biso na séminaire yo oyo oyokaki maloba na nzambe yo oyo toprofetizaki mpo na yo yo oyo oyoki parole de Dieu yo oyo oleki na ba délivrance yebake nzambe asali kati na ope komona miracle na vie na yo nzambe aza mwana moto te po akosa akokosa yo te akosa no baje te mais aye koyebisa yo que dans sa parole soki ondimi yango osali otie doute te lokola Pierre tout est possible yango yesu azoregrete abi Pierre mpo anini odute nayebi na biso kodute te lelo maloba na nzambe oyo oyoki mpe oyo sikoyo ezocreye miracle na vie na yo ezotia changement na bomoi na yo donc toye koyekola lelo na nsima na séminaire na biso benemi ya miracle eza misato moto ye moko mpo na doute na ye deuxième ezali satan azoya kolongola biso koambrie bana na nzambe troisième eza maloba bato donc sikoyo yo simba liloba nzambe tosa maloba nzambe mpo na nsima na liloba na nzambe ntango tosi eza na miracle esika oza nazobondela mpo na yo nayebi ke oza na besoin mona mpe miracle moko est ce que olingi omona miracle semaine o olingi omona miracle na vie na o semaine o olingi omona miracle semaine o na vie na o omona yango soki kaka otosi ondimi liloba oyo ya nzambe miracle ya accompagner yo certainement ekoaccompagne yo nayebi situation oza nango te mene nabondela mpona oza na kati ya mission ya Jésus Christ notre médecin aza médecin na yo aza nzambe na yo akokota partout na vie na yo mpo asala na pokwa na lelo ayebisi ngai alingi asala kati na vie na yo olandaki biso na séminaire te me lelo nayebi biso ke auction wana yango kaka ezocontinue kanga miso esika ozwami yo soki oyebi ke so tosaki maloba satan okotaki deja na groupe ya satan to ozomalo dirige ndako na yo meme na ndako ya libala na yo boya yango lelo soki oyebi ke doute ezodétruire kondima na yo tika doute soki osala eza lokola nde totangi na mokanda na Jacques donc lelo ndimi lobi ozondima te tika parce que mokanda na Jacques tomoni mpe wana motu moko azondima donc après le moko andimi le mo andimi te nzambe aza miracle maloba na nzambe eza miracle nde totangi na début wana ntango acreye biloko nyonso tozomona bambisi eza miracle place mbisi ezalaki te mai ya pamba ebimi babimisi ebimi eza miracle donc maloba na nzambe ndenge ozoyoka yango lelo evanda na kati ya motema otosa yango ekocreye miracle yamba miracle wana na pokwa lelo Seigneur na pamboli yo napesi yo merci parce que oza nzambe olobaka kati na biso oza nzambe okosaka te bible elobi na mokanda na nombre olobi ke yo okosaka biso te tondimi ke lelo okosi biso te ke nyonso oloba mpo na biso ekokokisama natiki mon frère ma sœur oyo azolanda ngai na se na loboko na yo tika ete nyonso olaka biso lelo ekokisama na kombo na Yesu
Nzambe to boyi maloba Satan. To boyi maloba batu. Mais to ling total la maloba no parce que na nzana maloba no ya ezana miracle. To lingi ko vivre loboko na yo. To lingi ko tosa maloba no poto mona miracle na yo. Jésus na désert a tosa ki maloba na yo amona ki miracle. Biso pe to lingi ko tosa maloba na yo poto vivre grâce pe miracle na yo. Merci Seigneur pour la bande connaissance bazo landa na poko na lelo. Kare bango guéri. Nandiana simana maloba o miracle accompagné bango. Ba o bazaki na souci bazwa kimia. Ba o bazana difficulté côté finance nzambe multiplier bambongo na bango pe sunga bango. Ba o bazangi kimia Seigneur bazwa kimia. Ba o bazonge sengo bazwa sengo na kombo na Yesu. Ba o ba porte zaki akokangama po na bango na fongoli yango nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ba porte misala na fongoli, ba porte mabala na fongoli, ba porte kimia na fongoli, ba porte bénédiction na fongoli. Ya grâce pe faveur na fongoli yango au nom de Jésus. Nzambe pesa esengo epai na motema papa moko oyo aza abattu azana mawa bepai na libota moko oyo bazolela lela. Pesa kimia epai na mabota oyo bazo swa na l'air nyonso. Pesa bango esengo na kati ya libala. Pesa kimia epai na ba mama oyo bazolela pona bana na bango baza malade. Pesa bango guérison. Seigneur na ndimi ete na nzela na maloba no oto uti koyoka miracle ko accompagner ba oyo nyonso balandi pe bandimi yango. Pambola mapo toza nzambe. Butuna lelo ezala béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nzamba pambola yo. Jésus-Christ notre médecin. Programme na biso ne na lobi tokutani mwa kala parce que tozaki na séminaire. Je pense que bon qui na bomoko amboka tozaki na séminaire maman se fera bande ko préparer séminaire na ba prière na ba makambo belé organisation yango no moni nazaki ko lekape live te mais bomoko amboka tiaki quelque ba message mususu bolanda boko ta na Facebook nanga se fera le Kenja ou bien la famille des femmes engagées ou bien na bomoko amboka bomona ba message soit tu as un jour peut-être que l'exemple sous message le cas qui na séminaire na quelque activité le cas qui wana pona bino batu bozaki te bolanda lisusu ba bisa bomoka mboka soki moye ko zala awozong sango lisusu po bolanda amen hein? Parce que na lingi bino mingi na lingi te bo raté ba makambo oya malamu po na yebi ke bino pe bolingi nga mingi pe bolanda ka émission na biso ya Jésus-Christ notre médecin. Quand la petite au bande sous émission mon sous dans Thomas Nzambe malgré moi qu'on a l'obité menga na avancé déjà. Message moka kitoko lisusu ya salut. Oyo ya lobiko. Nzamba pambola biso. Nzambe amona biso lole futa biso. Ba bien aimé na biso communiquer zali que toza na église na MEPS, église MEPS eza awa na Stockholm na métro Friange to banda kit na 10h à 12h30 oza bienvenue soki olingo ya porte eza ya kofungwama oye kosambela na biso mpona lokumu na Nzambe. Donc biso tozaka na ennemi moko c'est le diable mais tant tokutanaka na entre biso bana Nzambe tokumisaka Nzambe topambola Nzambe. Ok, kuta basana nzambe bazawana ba papa Rémi bazan Thomas nzambe apôtre Dido azali biso no so mama Sephora pa azali wana église MEPS muso seza na Yetebor o wa évangéliste Destin Zokamba na ba bishop Patou que ba sœur Sylvie ba sœur Mimi bazawana soki ozana besoin okende na kosambela na Yetebor na biso pona kiti ya Yetebor e bana 14h juste 16h30. Eza na Rimarek Gaton na arrêt à Selma bus numéro 18-19 na nzela ya Bakaplan. Vraiment nzamba pambola biso na sotolandi nzamba kansela biso lole futa biso nzamba pambola chéri na apôtre Dido Likenza nzamba pambola bomoko amboka papa momo na musala munene azosala na yebi ko tutendenga koloba vraiment na libota ne mobimba ba mipesi pona Nzambe yango na lole mona bango lole futa bango pe lole ke futa bango pe ezo mona déjà musala ba osala
yango bible lobi to mona différence entre ba o bazo salela nzambe na ba o basala nzambe te yango bomoka mboka efeza la ka différence et mona ka différence parce que bazo salela nzambe à travers bango tozo landa ba message tozo pambola ma vraiment baza bato pambola basengi babongi na lipamboli nzama pambola aussi mwasi na e mama na biso Pauline mwasi mo na linga mingi vraiment aza lokolanga mama banebele nzambe apambola bomoka mboka Belgique frère Jean bomoka mboka King nzambe apambola ba femme engagée nyonso oyo bazo landa biso o ba soutenir mama Sephora nzambe apambola bana mepsa nzambe apambola yo mutolandi ngai na ba bien-aimé o bazo komela nga tous les jours ba sœur na ngai o bazo komela ngai béni de Dieu bana nzambe mingi bazo komela ngai vraiment nazo manquer ba moko loba ya ko loba ka kena lingi pe bino mingi parce que bazo fortifier ngai vraiment nzambe pe apambola bino ngape na lingi bino mingi vraiment émission na biso comme na suka leto banda vraiment retard bolimbisa toujours parce que zaki makam technique bazo luka bakotanga na longi na mo image ebimate libose bimaki après ebungi ka boy donc bobo de la pe pona biso et que musalango et kende malamu vraiment wana tokutani na bino live mususu ezali dimanche 20h30 ndenge na loba toujours ceux qui bomoni tozu moi retard ya moke soti ya ebele tozela toujours parce que toyoka ba message ya malamu oyo ke fortifier biso o tolala bien nde bana nga baloba mama so toyoki o tolala bien donc nayebi que même yo pesa ozoyoka message ya nzambe ozolala bien nzambe akanisela yo lola efuta yo lola emona yo wana tokutani dimanche à partir à 20h30 partager message yebisa bato solwana bato et sunga bango nalingi bino mingi boteza malamu mpona bino nde naloba toujours kokanisa mingi te tika susi batela nzoto na yo eke nalingi dimanche na mono susu na esengo mobali esengo mwasi esengo tika susi ebomaka que Dieu te bénisse butu malamu na kombo na Yesu.